Kamere Azam Mutazo tout belé na kacha boloko na centre nganda kuna pese maison ndako alala ka kitoko kota zo sala mikanda tinda failu esengeli Joseph Kabila na monsieur Félix Tshisekedi ba dialoguer koloba keto yiba peuple congolais victoire na bango failu a proposition de crise Félix Tshisekedi aboa kiango c'est une allusion ba politicien te ba boa kisango Félix Asali union salité naye on a zotu na union salité existaka qui est le secrétaire général de l'union sacrée qui est le coordonnateur base na ngweza la kawap siège na ngweza la kawap et là vraiment te comprendre que ce sont des étrangers Kamere Azam Mutazo tout belé na kacha boloko magi azakane na boloko taza libanda baza cop basala na monsieur Félix Tshisekedi baye baki akangaye po baye baki état de droit ezali nzoka azane à l'aise na centre nganda kuna bapese maison ndako alala ka kitoko kota zo sala mikanda tinda failu akende ko dialogue na monsieur Félix Tshisekedi mais dialogue na ya bango na lobi boy pour que failu akende ko dialogue na monsieur Félix Tshisekedi na Joseph Kabila et sengel Joseph Kabila na monsieur Félix Tshisekedi ba dialoguer koloba keto yiba peuple congolais victoire na bango o ba pesaka failu et sengeli to senga bolimbi c'est la peuple congolais na nzela RTNC sima ko senga pardon na RTNC ndeba koya mena na failu boya ya to solola olimbi sabiso pouvoir oyo biso to zwaki pai na yo to zongisi yango zo sortir de crise na yo to tsango na mesa po to tambola malamu. Pourquoi je dis ça? Failu a sali proposition de crise Félix Tshisekedi aboa kiango failu a sali proposition de loi ya Seni pour mboko na biso tambola bien Seni à l'indépendante Seni à la politicien te baboa kisango Félix a sali union salité naye on a zotu na union salité existaka qui est le secrétaire général de l'union sacrée qui est le coordonnateur base na ngweza la kawap siège na ngweza la kawap tango mutozo kene na union sacrée ko adhérer ozo ko adhérer na logique nini faut à la mutozo bela kayo c'est-à-dire quoi et là on a relevé monsieur Kamere pourquoi le bagité que non Félix Kabila bokende côté Martin Fayulu zo benga bino na sortie de crise wana bokende botala yango boitide yango pourquoi tu n'as pas fait ça le lopo na makambo est le kolo lobiso to tambola pour makambo est to marché qui a pour makambo est mais Félix Tshisekedi tinda biso ba militaire il y a eu des morts ndeko na biso moi ça uto kufa na ma marche wana likola bana beni le lo sa stratégie wana Fayulu kokende te muzitu kokende te so bino bokei je serai votre premier opposant. Le Cameroun va prendre na caméra, il y a une caméra de distraction, caméra de la caméra ni katumbi, ba ko distraire biso ba ko s'enrichir, c'est ma distraction wana, ngana to ku mesaka bango, mais katumbi. To ku mesaka caméra, aba uto ba gaz ba jeune garçon hein, ba ko uto zo gaz li kolona bango, mutu ayiba mbongo ebele, ba zo gaz po na bango, po sala nini. Il a travaillé avec monsieur Kabila, il a travaillé avec monsieur Tshilombo, c'est un voleur. Au marché pas bimos à sala nini tout dans ce pays. Katumbi, il a travaillé avec M. Joseph Kabila 14 ans. Aya Kozonga Namboka Nini, il est étranger. Sa maman zambienne, son père il est grec. Donc, Ngana Kotika Bangonga Kolomboka. N'a pas croupir boy. Ngana defa Galipa. Ngana defa Bilo, defa Ponalia. Katumbi, trop c'est trop. Les Belges te bengana Bango. Cette fois-ci, nous allons faire aventure. Nous allons vous chasser. Tobana bana na bino na biboye na bino na bandaku na bino na ba société na bino ko punza yango po bino bokende trop c'est trop bon moi biso pe mingi un grec ay ko réclamer pouvoir na Congo et moi je peux aller na guerre kuna réclamer pouvoir et ko sale maté donc caméra quand monoko na ye caméra za na histoire caméra azana leçon te européen ça biso ba peuple congolais donc et loko na ko loba mi balé ezali na émission oyo to so sala mikolo yo panza bimisa bango na mpoisa bimisa bango na mpoisa soko okena Mulo TV okomona émission na tozo sala bimisa bango na mpoisa pourquoi et sengeli to bimisa ba politicien nyonso vérité na bango ke oyo bango ba ya koloba na moi na butu yango te bazo sala bazali bato alukuta papa Félix Tshisekedi bazo ko le père de l'indépendance père de la démocratie est-ce que Félix Tshisekedi a peur de la démocratie est-ce que Félix Tshisekedi a peur de l'indépendance non démocratie zanine démocratie en démocratie il y a des prix de la démocratie. Parmi les piliers de la démocratie, ils allaient les élections. Mais Papa Félix Tshisekedi, à cause du peuple congolais, 1 plus 4, 5 présidents. Mounina Gizenga lobby 5 présidents, il ne faut pas qu'il y ait des élections. Mais yo boy, yo refusé au lobby élection.
À quoi sert quoi? À quoi sert au père de la démocratie? Démocratie, bah, les élections. Là où il n'y a pas des élections, il n'y a pas la démocratie. Papa, c'est que le pouvoir n'a pas pour instaurer état de droit, pour instaurer démocratie. À quoi sert à quel coup faire na pota na ye, à quel coup faire na mbasu na ye? Alors nous quand on a coup faire na mbasu, à quoi appelle la démocratie, à quoi appelle de l'indépendance, à quoi appelle héros national. Ce papa-là n'a jamais été père de la démocratie. Il n'a jamais été père de l'indépendance. Ce papa-là n'a jamais été opposant. Ce papa-là travaillait avec Mobutu. Il est premier ministre. Il fut premier ministre plutôt de Mobutu 3 fois. Na Mobutu. G7 na bango. Après avoir travaillé 14 ans, il opposant à Joseph Kabila. Il a menacé dans Fayulu Neti. Fayulu a menacé faux opposant. Il a vrai opposant. Peuple congolais, bimisa bango na mpoasa. Toko bimisa bango na mpoasa. Bazali be étranger, bazali batalokuta. Félix Tshisekedi ayibi bambongo na Congo. Azo ke na poto kuna ko somba ba diaspora pour baza pourrier. Mais bino bande ko na ngaba diaspora bazo somba. Kasi bande ko na bino na Congo boyate. Maman moko pardon, maman moko lobi a bengi. Alobi ndeko na ngam moko azakuna na poto auti poto a Belgique awa azana Kinshasa. Alobi a bengi nga, alobi makambo amoni na Kinshasa. Mieux vaut Kabila que Tshilombo. Oui. Vous avez dit poto s'il vous plaît. Bino bato ba pesa ba $10 000. Bon mekana bolonga ba $3 000 bon voyager boya. Au comme Kinshasa ta une semaine à pam. Au sillonné. Yaya, soko zongi soko fingi Félix Tshisekedi bongo la pana $10 000 wana. Je peux rekoka tango. Autant la ndenge besoin de souffrir. Autant la ndenge besoin de mona passe. Autant la ndenge peuple congolais zo croupir. Autant le peuple congolais ndenge zo nyoko bananzala. Bande ko na bino botika awa. Parmi les bandeko ba diaspora bazo corrompre. Na moni baza bandeko bazanga ba tata bazanga ba mama bazanga bandeko bokena ba marque news. Mais un diaspora o azali conscient, un diaspora o azali na conscience pe na bolingo mboka na ye na ndimita ko zo $10 000. Bongo tango apese bio $10 000. Tango otinda na Congo bandeko na yo lelo 500, lobi 300 et ko sila yo. Lobi Tshilombo ko pesa yo so tinda kabiso. Bande ko diaspora ba telemi na guerre, bande ko telemi na lutte ya solo ko nga oseya. Bo telema, bo soutenir biso, po musala ko yekene liboso, Congo telema. Bo zo ba $10 000 te ya Tshilombo. A biso zo souffrir, ko libana zo som, a zo mampiaker, ko zo ma boss. Azo ko sabino makambu bimisa bango na mposa, toko bimisa bango na mposa tina suka. Tshilombo aza politicien te, azalaki pe politicien te. Tata, yo moni papa na ye, papa ne po ina pesa ki ye chargé ya makambu ya extérieur. Aïba ke Tshilombo voyage na ye. Banda pa kota, azaka na image wana msana ega libanda. Na kati azo ko keloko te. État de siège, ezali 100 jours bis. To bisa ngona poste ndeko na ngai. État de siège za 100 jours bis. Nenga pikola ki mbongo. Ndenga bazo pikola mbongo na état de siège. Bato bazo kufa ya de mort. Bazo kufa ndenge nini? Entrer na sortie eza contrôler te. Or na état de siège, if entrer na sortie, faut la contrôler. Baada finalement côté na saki ya makala kwa na camion makala ba côté la population de massage 20 personnes ba kufi c'est-à-dire tangu mituke kota na yebimaka contrôle les até eza lukuta akena kota na ndembetu na este pour balkanisation na biso esalema pour makina ba congolais soparation plus ba koko pe ba tomboki volcan tomboki tremblement de terre et tomboki et lobi balaka ki baba ki ba ko publier go président Seni Metomoni ba publier que kina na Kinshasa kina na Congoni le ko le ba président Seni balinga ba publier awuti na nzela nini nzelo fayu la pesa ki bango na wengo na wuti ko lo bande ko journaliste nzelo proposition fayu la pesa ka pour eza na intérêt na biso bango ba boya yango ba ke ko landa ya mboso muyibi bino bato bandundoyo basomba na mbongo bakoko bakolia bino bozuma bele bakoko botekeli yango bato mususu baba na ko souffrir bokokufa mboso azosala ba tricage na ye kuna na parlement baba na ba Christophe Lutundula na ba Bemba na ba Katumbi bazana kati kuna parlement te baza kuna te bato azosala ngo bato Katumbi na bato Bemba te eza bangote après bango ba kozonga tozana lamuka après bango ba koloba kena boye na boye eloko na lobby publication ou pas ya président Seni na président Seni na bango bazo bisa président Seni tozo benga na bango na démocratie awa tozo benga na bango na révolution toko benga na bango biso to président Seni na biso peuple na biso yo toko président Seni na biso à bientôt ba o wana ba tcheba bango te baza ya mafia baza ba président Seni ya Félix Tshisekedi o ya tcheba luba partout na cour constitutionnelle a tcheba tunaye ata bimisi malmal ba bimisa ka yete ngoy mulunda bimisa ka yete nanga ba bimisa ka yete résultat ezanine ko bimisa za problème te mais qualité ya mutu
na qualité ya musala kosala est-ce yango nde kozana bénéfice ya nani ezana bénéfice ya ba politicien to ezana bénéfice ya biso population comme ça problème te binga peuple nga océan personnellement l'élection je ne veux pas entendre ça et là on a lobby et bananga na ba Félix na ba Kabila bako benga to ko benga na bango biso population même ozana masasi na yo même ozana ba service de sécurité na yo Mobutu Akima service de sécurité koya Kabila lelo yango service de sécurité koya yo pe ko kende to ko benga na yo attention bino ba militaire na biso attention bino ba policier na biso à part qui militaire à part qui policier boza population congolais tant boza 65 millions bino ba policier na ba militaire boza na kati parce que boza ba habitant ya République démocratique du Congo. Message pour la résistance makambo na koloba na ba résistant nyonso pour la muka na préciser et na ba résistant to ba résistant te ba parlementaire debout ba komantaba o ya yi de pes bazati le na ba sanzete lokolanga mpiaker mais bango za na boulot. Attention, quand on a créé de résistants, quand on a créé les parlementaires debout, ce jouet-là n'existait pas. Ce jouet-là, même dans solo. Pas si on a mon mignon comme ça, tout le monde qui a parlementaire debout. Lui n'était pas présent. Le fait jouer dans les autres dans les médias. Parce que quand des Zunga, Keba, parlement debout, au sein du parlement debout, mon côté. Attends, mon côté, ça n'a noté. Quand le parlement debout, ils ont créé. Yo ya ko s'approprier au bana ko sala buzoba keba bo sala ba parlementaire bu o ya buzoba mais parlement debout ya Pascal en tant que parlement debout maire o ya botama na vision nango toza na vision na biso pour ko kangola mboka ba parlementaire debout na bino bozo travailler pour ko sala buzoba bo pesa bato ba mbongo ba yinanaka wana boya nango awa epai na nga océan te nga océan na telemi na mabela bakoko na nga océan na telemi pour ko sensibiliser population ndeni to ko benga na Félix ndeni to ko benga na Kabila ndeni to ko benga na Katumbi ndeni to ko benga ba étranger nyonso na mboka oyo kaka résistance oyo buzoba na bino bokeba boya nango na nzoto na nga te keba ba résistance sika bozali likofi yango toza ba résistant to bunda pona mbongo te to bunda nde poto libérer mboka to libérer mboka ata nga ozi musala te mwana nga ko zo musala asali que famille ezala bien yo ko za musala o moninga président oseya ya tala mo $10 ayaka na jeep kota na jeep na kutiro transport ekozala malamu kenga na yo pass nga pass oyo pass nana ko bigisa moninga to longwa na stade wana to simana to lingana to landa ba Serge Welo te bazana liti na bango ba oseya ya bambongo ba publier ba mona ye nga azana ba resistant te wana na telemi na ko yeti na siège national na olobela yango alingi buzoba te na makambo ya biso nga mutako petanga buzoba te mboko biso domoyela yango pasi mutanoma welo président wa parlementaire debout azate bonaninga azali secrétaire national de la jeunesse mutanoma président wa parlementaire azate quand on a créé wa parlementaire debout jeunesse nesi des alakité nano banomaki ki akomi président wa parlementaire debout nani komona ye azalaka te ba parlementaire debout to sala structure na biso oto wana ko dépendre na mutu pas déjà parlementaire debout ya lamuka. Dans la Mouka, ce n'est pas le CD. Dans la Mouka, ce n'est pas nouvel élan. Dans la Mouka, il y a nouvel élan et le CD. Tant que vous comme secrétaire général, vous comme un conseiller CD, comme conseiller parlementaire debout, vous avez un CD. Est-ce que c'est le cas? Il faut que vous coordonnateur Nabiso. Vous avez la même nouvel élan, vous avez la même CD. Donc vous avez un CD, bon, c'est que na nouvel élan, vous avez un compte. Donc vous avez un bloc de ça. Bolingi Martin Fayulu, Bolingi Mbongo. Mais il y a un Lingi Fayulu. Fayulu, il y a un na sala na Pascal yo pesinga combien fallu pesinga mbongo a pesinga l'autre mais je travaille pour l'intérêt de qui bango mo kende pas président ba la sa ba photo ngane fallu na la sa yo ba photo te je travaille pour l'intérêt de mon pays fallu passera Mouzoutou passera Félix passera la terre de mes ancêtres qui s'appelle le Congo et kotikala na bundela yango ezo bon somi ya solo merci alors pour aussi ça peut sa numéro de téléphone nanga parce que bandeko ebele bazo sengango mageto pesa rapé toza na posta ya soutien na parlement de Bunabiso ya mi balazo lancer message na bakonzi oyo batiaka biso mwa miso toza na posta ya bafla munene kolobo tozolo bana tolo passe ba mégaphone ezali mais mégaphone comme ti na 10 mètres 1 mètre kilomètre 15 mètres te eza muke capacité nango mais tozo senga bafla munene pour tout est pas makambo eza makati faut sensibiliser population zo ko sama trop na cité population ba luba zo ko sama trop na cité population ba tayire pesa zo ko sama trop na cité et ça biso peut telema na nzela ba média na nzela ya terrain to sensibiliser population so ité population na biso ba ko tirela kaka boye
numéro de téléphone na biso ce que lingo zangai eza plus 243 89 80 554. On va reprendre plus 243 89 80 37 554. Pandeko baza na posa pe ba adhérer na chaîne na biso ce que vous permettre nga na Mulo TV. Bo sa adhérer au Beti Mulo TV, bo sa abonner massivement et sa chaîne na bino salami ya sika. To za pe na posta na bino, ba lisungi na bino, ba aide na bino, ba financement na bino. To zo le pe partenaire oyo akozala na biso to travailler pour la libération du pays. Je vous dis et je vous remercie.